Ma démocratie. Mais la démocratie en Afrique est au Sahel. Et ça va pour imitation le peuple, depuis quand le pouvoir a déjà été pour le peuple et par le peuple, surtout en Afrique. Moi, je suis Maïchi Bango. Tous la politique. Na tout le Kamba Congo. Na 2 minutes. Pour na yo Congo izanini. Gâteau. La fête nani. Ya babindele. Ba kama siko ba homme politicien de ba tche bango wana bazo kabola. Ba ba oli ndambu ba tine ba opendam. Dialogue, tout un dialogue. Malonda te, kadima te, dollar yo na ko pimbo. Diamba. Tokosuka wapi. Diamba. Mes chers frères, tout tika diamba, tout tika drogue. Oh. Siko boyini. Na continuer. Tant que tout tika diamba, wana faut préciser catégorie, ba politicien, ba missionnaire, ba qui na kuna na senko, ceux qui na seni, ceux qui. Ba tout musozo mona lati toge. Diamba, totika nini? Baksa pena agene. Il y a mélange na miel. Totiki agene, totiki diamba, totiki drogue, totiki basi ya bateau. Oh. Pour me rappeler malédiction. Totiki basi ya bateau. Au moni problème exactement autour de mamba Congo na biso Congo za lokola gâteau. Il faut qu'on y bango. Le combat que la jeunesse congolaise doit mener aujourd'hui, c'est de se réapproprier l'indépendance politique du Congo. Wow. Et on a moko ba toyemba en église. Eko ya mwana nzambe banani bako yamba ye. Ya bien songa na yebi yo ya bi. Mi poso ya ngal bien. Na mi ezanzembo. Mo so na yembi. Yo yambi oza bien. Po so yo yambi ko nzembo na yebi yango te sikono. Te ezaka ba yenge beni bako ya. Betanga na zonga na za swate. Poso yambi na sakoli. Okay. Eko ya fumu kimbangu banani bako yamba ye. Oh esengo eko ya mawa. Nzembo na nde okay. Bate kakimboka bako zala na pasi. Ba yenge beni to ko yamba ye. Nana message mo na opesa na sina lobele mingi mazo kate. Na ina répétant lelo devant témoin. Le prisonnier national, oui bien. Le prisonnier national, mutumo kwa autant détourné mon abisso, bachaki na boloko. Wazaki le premier à être frappé. Na état de droit. Na terrain. Problème exact. Na ina pesa lisakoli. Na zagaranga pasteur te. OK. Dans le Bible, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc poussé par l'esprit, je dis. Donc continuer. Olamuki na tongo sambela pour la chef de l'État. Et puis deuxième séance de prière na pesi bino siko to sambela nzamba bongo la motema ya l'homme de Kingakati. Imaginez ka yambi Yesu. Alléluia amen. Na lobi boyo kangai. Imaginez ka moto Kingakati yambi Yesu na minito ndetoza. Est-ce que bi niveau to biki po ba secret belé et robima. Ba mbongo belé et ozonga na mboka. De 3 soki kagama yambi Yesu. Ça veut dire que pasteur Moussou Bozoya, bon là il s'est rabattu. Oh non, Sambela, Nzambe, Moukongo Passi et Moroïde. Ah, pasteur, comment Sambé ça va être Moroïde, Moukongo na Passi. Ça dit tout le monde a politicien, on dirait que tout le monde a été. Ce qu'on a Moïbi, tata non maman on va condition Moïbi, on a bien Moïbi, à toi comme politicien. À toi comme ministre. À toi comme ministre, on a ministre, il y a Moïbi. Mbote na bino bozwami à travers le monde bozwami partout hein na Congo bozwami na Beni Butembo bozwami na Congo central bozwami na Europe bozwami na Amerika kasi mokolelo topesi bino matondo pote bokolekana na émission
tokoloba nini na mokolo mwa lelo toyambi mpona bino moko ya bansomi azali mopanzi sango azali entrepreneur azali analyste politique aza na bapete kilikili kasi ye nani mwana mboka Maître Chibangu na ya elongo tokoyeba kofongola na oyo ezali masolo ya politique mayima koleka na Congo mwana mboka Maître Chibangu mbote papa matondo mingi ezali ya yambo toyamba yo na émission na biso tokoloba tolingi te elongo na yo toyeba koloba ya solo kasi tomoni na plateau awa tokomona bilembo kilikili ya bakoko eza na image nini? Au fait, awa toza na plateau ya Chat TV que nous appelons la télé noire, c'est-à-dire télévision na biso objectif nango tosalaki ezali mpona topesa valeur na moto moindo la valeur de l'homme noir, c'est-à-dire na TV na biso sur Olandi okotikala jamais komona émission mondele. Ce n'est pas que nous sommes racistes, mais nous pensons qu'il est temps que l'homme noir se valorise parce que tout ça a ma valeur est belle ancestrale où il y a biso auto-évité. Na opesa ndaki ça. Bana na biso lelo. Tango biso to kola. Biso na bande ko bele ba otala nga ba to génération na ngai moto to boya que Rwanda ba boto la Goma. Oh, obandi za ko fungoma déjà? Non, on a un exemple. Ah, toi qui ne malem. Bato la génération nangai. OK. Tango toaga na ba 23 ans, 24 ans. Kagame na armée na ba kotaka na Goma. Ba boto la biso mboka ba annexé na Rwanda. Les jeunes de l'époque. Bana ya campus, bana ISTA, ba étudiants, mingi surtout ba étudiants. Biso à l'époque to au banda télévision, to télémaka, to bimaka na balabala, to kenaka na Monique, to menasa. En 24 heures, Kagame a bima. Lelo, bazo bomana est. Jeune ni na obima na balabala. Bazate, parce que bazo ta la novelas. Merci. Bazo ta ba film bato bolumbu. Bazo ta ba film européen sa ban éducation ma b. Bazo ta la football. Ba Messi, ba bobe na so banan. Ngai pena neti ngai bo mona que football et batamindele natala raté la renaissance kaka nga natala la renaissance natala la vita natala la imana na lobi yango za te po na za raciste mais parce que j'ai une lecture ya komona que mon élé azana ambition pe azo koka yango ko envahir culture na biso lelo pour tout trésor kalui tuka dioko na génération na biso to yebaka ba joueur ou la génération na biso pe oyebi la génération na biso football congolais komaka na niveau nini na ba papa ibenge bato nyonso ba leka ou ba pesa valeur na football mais lelo soko tuni ba leki na biso atangela yo kombo ya joueur à renaissance ba vous la 10 te ba vous la 12 te kene na stade des martyrs so ba match ya ba congolais zo betama au moment na ba kena sous stade te bato ba vana na liboso ba télévision na mon batala football ya mindele. Il est vrai que les biso na balé, il est vrai les biso, mais ce qui biso to lingi bango, kotala bango, kolada ya bango, ya biso to koma mukolonini. Ya biso to koma mukolonini na kokota déjà au fongol déjà émission. Mwana mboka président Chilombo akei na Belgique a sali presque 3-4 jours. Amoni bakonzi ya babele za ipsi bango te na lingi biso na bino to sanga na poto to komali citoyen ya Congo. Est-ce que na oh maïman so tiko bimisa awa eza penda moto ya te minto sangana na babeleze poto to komali citoyen ya Congo na kotala te biso moko sengeli to komali citoyen na biso et ano. Non, le peuple belge a sa partie inhérente de la carte histoire ya Congo parce que bango ba colonisa biso mais tant ba komaka histoire na biso ba komaka yango sans biso. OK. Alors biso to ko ça la erreur te to ko m'appelle histoire na biso sans bango parce qu'il y a une grande partie de l'histoire du Congo ils ont concerné biso na bango. Donc le rétablissement de l'histoire doit être collectif. Je pense d'ailleurs tous un programme où tous organisé nous allons sur la souligner biso d'ici le mois prochain au Bandayango au Monique na Belgique kuna ba député belge mais au bazan la nationalité congolaise ba télémaki pour na ko revendiquer ba maman na biso ou ba métis ou ba mindele ba yaka ba senta ba maman na biso na ba koko na biso kuna ba kima ba tika bango na ba zemi bana ba botama et puis Belgique ya ebotola bango ba kenda ba nyokola bango lelo bazo revendiquer ils allaient éveiller il y a peuple noir bato mingi tozana ezali mabe na Congo et puis na Afrique donc tant tozo ya makambo ya moto moindo
ba mona biso ndiri banganga parce que ezali culture effectivement au monde la kotisi biso moni Mobutu grand prêtre o ngana ninga mingi ko imiter moto ayela biso unité nationale moto ayela biso recours à l'authenticité c'est-à-dire que moto oyo ami lingi pa lingi mboka na ifa yeba ki aza moto moyi aza congolais nzambe o asala biso asala erreur te et puis ngana kenda na exil na poto na Angleterre bato bayebi sanga à l'époque na zo nationalité ya mindele na boya pona nini parce que pona nga na contredire to na moni mabete na bato o bazo ba nationalité étrangère up to you ne baloba na anglais eza bino bo sepeli nango na mona pe pesa ba facilité belé au que na kosa molongo zela visa ce ko za nationalité au Kenya na poto sans problème pona ba homme d'affaires mais ngai par exemple na boya ko zo nationalité anglaise na bota pe na poto naza na droit à travers bana na zo nationalité pa ba benga ngai mais na boya pona nini parce que pona nga ezanet nazo trahir nzambe pour nzambe mutu asala mamutu asala ba affaire tout ye mutu a bula ba affaire asali nga nazala congolais nga siko na bisi nzambe te nga na moni ko za congolais za mabe na kobi nga français na kobi anglais donc nzambe ya mutu ba erreur pour nzambe de mutu a désigné bi yo zala congolais yo zala chinois yo zala anglais yo zala belge na mokuse ozali fier kozala zaïrois kozala congolais kozala suka na mama na fierté suka na mama na fierté nazala koko ya Lumumba nazala koko ya Kasavubu sikoyo yango nde tolingi to banda kobunda bana oyebi ke nde toza boye ngai na kola moi je suis né au village à Kalomba dans le village de ma mère oui et j'en suis fier na mona yo mo bovai na kwa mo boye ça va tourner au mutono moi je suis né à Genève et talibisote et changer le hotel pour to koleno ka fufua sikoyo na mona ka ke bana na biso to bota lelo neti bana na ngai nga naza mubinji so na tuni bana na nga malheureusement baza te so baza nga oh non moi je suis muluba na se oza muluba te oza mubinji po mona ka so ko bi mubinji ne ba osekaye siko tango so mona ke ba osekaye c'est dire mona ne ba oseka ba koko na yo moni bana na biso ebele lelo éducation baby bana na biso lelo ebele baza na se ya malédiction parce que beaucoup ont enseigné les sécabisos to vandela parce que même Jésus-Christ même dans la Bible au monde à Israël nous prions le Dieu de nos ancêtres. C'est-à-dire que la Bible consacre na motonionso à se référer na bakoko na ye. Pourquoi? On peut cet exemple pour nous la question na yo. Nzambe tanga sali mokili atie mokili na disposition bato. Asali que peuple na baza na biloko na bango. Neti lelo yo boy. Biso soki tolingi to sala sucre. To sala yango na nini? Na coco o ba bengi kana sucre. Soki mundele ba liba sala sucre, ba sala na plante mo bengo betterave. Parce que ndenge nzamba sala ba saison asala ke bango kuna plante wana ebimaka et pas na bango ebotela bango sucre. Biso pe ebisa biso sucre za kana sucre coco. So to sala mafuta. To sala nini? Na mbila bango kuna ba sala na olive. Mais à un moment, on a passé à l'ingap à ouendre mouton, on a fait acheter l'huile d'olive. Pour la nini, pour nzamba bololé, à celle qui nous fout ambila yo ouendre mouton na comment on appelle, na ma fout ambila il faut changer onction à huile d'olive. Pour la nini, pour la Bible ba comment huile d'olive. Ba sale la olive pour zalaka et pas na bango. Na kozongi c'est là oli susu. Dieu dans la Bible, on l'appelle qui? Ba bengue le rocher des âges. Na lingala balobi libanga d'accord mais biso baluba to benge nani lubuebwa luabikondo po pa na biso to bana ko tonga te na libanga mais na ba peuple o nzam o yezu ko tabotama makam na ba no sana mabanga ba no va na mabanga même batombe na ba biso ko no yezu ba tango ba no la pierre a été ba benga Jésus la pierre angulaire mais biso il faut to ndimena ko nzambe na manifestation na biso par rapport à Nzambe, à mi monisera na biso na lolenge nini, biso to tonganga na nini, na argile. On comprend, hein? Là, tout ça, on comprend. Je dis que biso si faut to manifester, ou bien to kumisa Nzambe, to kumisa par rapport à eloko oyo biso. C'est net là so bani benga Jésus-Christ est la pierre angulaire. Au fait, ozo comprendre ki bonene ya Nzambe te.
pour bato ba benga Jésus-Christ la pierre angulaire ba banda ko mona na sens ya libanga pour banda ko vanda na mabanga, c'est-à-dire tangu mo pepe oya mbule oya ba ko kima wapi na se ya libanga ya ba benga Yesu libanga biso to benga nani argile pour yango to tongaka nango na ko pesa ba exemple ebele na biboye ya suka pour ba comprendre ba bengi Yesu lipa na bomoy soki yo ebisi mama ya ba Congo Yesu oza lipa ya bomoy azokumisa Yesu oza lipa ya bomoy au fait azokumisa nzambe te azosala récitation po kuna lipa ya lagate bango kuna baza na plante ba bengaka froment wana yango ne moto ezoko produire farine de blé o mondele aya ko imposer biso awa to banda kolia lipa pour que bango ba importaka ba exportaka froment na bango biso to lia mbongo na biso dollar ezongaka pa na bango. Or awa to ko sa appelle lipa na biso mais to sala ngona manioku yango so ke na lingala ya bakanza otangi bible ba obenga Yesu panga na bomoy. Oh mais oui po biso eloko oyo tokolia oyo kotondisa biso ezali panga siko soki tolingi tokumisa nzambe o comprendre soki tolingi tokumisa nzambe faut tokumisa na makambo oyo nzambe asalela biso na lipa te asalela biso na kwanga yango ntango okolia moteke okobenga mpe Yesu moteke na bomoi mpo yango nde soko lembimbi ekoti na libumu efandi olobi alléluia amen nzambe merci na sala nini na lie neti nakokaka nasepelaka na prière moko nayokaka zomo muluba mo ensemble alobi Yesu anu sukali wa kwele munkunda elakisi nini Jésus-Christ ozali sukali o batiaka na madeso ya rouge. Oh là là po muluba soko pesi madeso ya rouge atie sukali akoliango na 18h miyo ekobime na zolo na temps wana tanga komi na extase wana yango wana lokumu akopesa na nzambe soko yo oya koyebisa muluba ono bagato. C'est la chose de comprendre. C'est-à-dire, et si quand on est la bungi sibiso nde yangwana, c'est-à-dire to bungi même na manière ya kosamela nzambe, de koya ko luka façon ya ko imiter mindele. Na yango, naza la bref na compréhension oyo pesi par rapport na réponse oyo. Toza na bonzambe na biso. Oui. Non, non, toza la bonzambe na biso. Moi je ne crois pas en cette histoire, toza la bonzambe na biso. Non. Dieu existe. Dieu est là. Mais Dieu s'est manifesté. Effectivement, Dieu existe. Il est là. Mais il s'est manifesté à chacun d'entre nous de diverses manières. Il s'est manifesté au peuple et même aux individus de diverses manières. Nzambe, on peut couper cet exemple. Nzambe a mouné dans l'éléphant. Au moins, il y a un débat autour de la religion. Et même dans la Bible, il y a un Afrique qui a développé. On a un exemple. Nzambaza mouné na loko éléphant. Soko zui di aveugle. O tche bango ba simba éléphant. Aveugle na aveugle akopé ça explication ya nzambe na par rapport au ya iloko o ya simbi. Aveugle o akosimba na lokolo, akoyebisa bino non nzambe aza munene tala forme. O akosimba pe na zolo. Akopesa bino pe forme musu ya nzambe mais aza kaka nzambe. Wana to nzambe sikoyo asala bongo pona atika la yemoko tout puissant. Après ça, biso boyebi ndambo na ndambo. Tomataki mingi. To kiti to zongi susu na se. OK. Système politique ya Congo lelo. To komona to ko décrier yango 60 ans après indépendance, chômage kutu n'en parlons pas, ba tuerie ou tu ko signifie yango wana ibandeli ya émission. Est-ce que système politique ya lelo nini kozanga bango pote ba balisa bolamu ya peuple. Mais il y a encore makambo tozo lobat. Système politique congolais n'existe pas. Nous sommes dans l'hybridation et l'imitation. C'est-à-dire que tous nous avons copié Mundele. Tous nous avons une démocratie. Nous avons une Afrique, une démocratie au Sahel. Je vais choquer beaucoup de personnes, mais nous avons une démocratie. Nous avons une démocratie en Afrique et au Sahel. Et ça va une imitation depuis quand le pouvoir a déjà été pour le peuple et par le peuple, surtout en Afrique. Mais les gens ne lisent pas. Les gens croient que l'homme blanc est venu nous civiliser. Or, ce total, il y a un livre ancien. Tant Mundele Aye Awa, je recommande maintenant un livre, moi, bien, la leçon sur les lianes. Les témoignages des blancs disent que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des peuples
organisé dans le royaume Kuba, il y avait des rois organisés avec des industries opulentes. Tant qu'on lobby to réécrit histoire à Congo, il faut effectivement to que ça va dans la biso que moto moindo dem ta sala net moindo ampulo to lobela go mais moto moindo. La connaissance, la science est venue de l'Égypte. Ba ko na biso bato moindo ba pharaon. Bango tant ba utaka kuna ba ye, tant to colonisaka bango, nde bazwaka maele na biso bakendaka nango na Rome. Si ko bana na biso to bota lelo, ba yebite, ba o on dirait mundele danger. Mais même ça bango moni soko télé pour nous na munene nzambe ya nini. O moni ba immeuble, na Congo to na ba immeuble belé. Na Équateur. Moni ba nzete o télé mana. Eza ba immeuble na biso. Makasi na biso ne tozangi transformation. OK. Pona so yo moni mutu akola na Équateur mutu akola likola nzete, balobi aza mutu mboka alala likola nzete. Musenzi. Musenzi. Maintenant mutu alali na immeuble na ndako étage. Na mutu alali likola nzete. Bono so balali likolote. Est-ce que banzete en so to sangisi yango? Toteki toko tonga ndako te mais ce qu'on tala mystère bango batongi bandako ya minene batongi ba immeuble et créer ba pollution na mboka na bango soki biso to bito kata banzete na biso na tout Équateur monde des problème oxygène aux assoûté il faut to ba la compensation mais c'est parce que nous ne connaissons pas notre histoire et que nos enfants sont habitués à aduler à aimer l'homme blanc que nous pensons que ce que nous avons ne vaut rien mais pendant que les chinois na mindele bazolinga kwa kovanda kala mingi tato koma na eloko babengi la guerre de l'eau mai toza na ba affluent minier na Congo pourquoi ça ba soudanais ba linga boto la biso parti kuna ya nani ya uele kuna parce que monde a na carence ya mai même moi oyo les guerres nouvelles et la guerre ya ba diamant na ba orté et la guerre ya ba mai c'est à dire que aujourd'hui esengeli to bana kozwa courage ya koloba pe ya ko expliquer bana na biso que ndenge toza botoza bien problème ezaka ka ne makanisi na biso to tchango mosika soko to zongela ka makanisi malamu na pesio 2 minutes na tumio motuna mwana mboka maichi bango to zonga la politique na tunika likamba Congo na 2 minutes pona yo Congo ezanini gâteau la fête nani ya babindele bakamasi ko ba homme politicien nde batie bango wana bazo kabola ba olia ndambu ba otina ba opendam est-ce que c'est possible tel le congolais ou bien ba congolais en général tous à la ndenge France fana lobango l'Afrique a la forme de revolver c'est possible et nous allons y arriver ezo selnga nini ezo selnga to éduquer peuple to éduquer bana na biso biso nous avons déjà été sacrifiés mon génération na biso ça dit to ko sanaté. Le pasteur Roland Dalo a l'obaki yango, bato ba critiqué, a l'obaki effectivement que l'âge d'or du Congo, tokozo yango sikote, parce qu'effectivement le Congo a été détruit depuis plusieurs années. Mais Torobanda, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, l'homme de Dieu, Torobanda na yi état de droit installé, Tobandisco éducation, appelle nanga na onsenga lelo ya munene. Félix Antoine Tshilombo, l'homme, homme de Dieu, né de nouveau. Ayamba yesu lokwa mokonzi pe mobiki. Mertirere mérite Loretta. Neni. Ndena tango après azo prêter serment. Ça dit tout dans débat on a. Bon amis téléspectateurs, na sengi deuxième ce qu'on voit ni to kota ce qu'on a membre religion et on a lobby, na sengi au deuxième tour. OK. To font la Bible. Premier athée. Toujours c'est bon. Merci. Donc je disais l'homme de Dieu né de nouveau pour la première fois na Congo, tozu moto. C'est-à-dire que la décision ya mboka ezomaka nase ya mabolongo ya basali na nzambe basambeli nzamba la kisi et ate loko akala banda kozala bake na cimetière basambeli ebika kototo suki. Vous comprenez hein? Tozui tokoti tozongi ko na politique. Consensus électoral, dialogue, tokena dialogue. Malonda te kadima te dollar ye wana ko pimbwa diamba tokosuka wapi diamba mes chers frères totika diamba totika drogue siko boyini na continuer tant que totika diamba wana faut préciser catégorie ba politicien ba missionnaire ba zaki na kuna na senko soki na seni soki ba tumusozo mona lati toge diamba totika nini bakisa pe na agene ya mélange na miel totiki agene totiki diamba totiki drogue totiki basi ya bato pour me rappeler malédiction totiki basi ya bato
au moni problème exactement autour de ngamba Congo na biso Congo za lokola gâteau. Il faut qu'on y ait bango. Le combat que la jeunesse congolaise doit mener aujourd'hui, c'est de se réapproprier l'indépendance politique du Congo. Wow. Congo oyo mboka na biso te. Et là otoyebi sakabana na biso te yango wana. Il faut to bundana no Congo comme mboka na biso. Tango to lobaka ono Congo babela ba Congo Congo nini? Baluwa baka na Congo na bango, basweli bana Congo na bango, bangala pe Congo na bango. Mutoya na idée ya unité nationale Mobutu. Pourquoi? Parce que tant que nous avons l'Afrique, la conférence de Berlin, Panzaka Afrique, Congo, aventurier. C'est ce que nous dit l'histoire. C'est-à-dire que nous avons businessmen, Batubayaka, on a boule à la COP, à côté de Congo, à minéré à Kende. Si les gens ont mis tout ya bateau, on va à Congo. Pour nous, on va Congo. C'est faux. 2 345 000 km² autour ezate ke bakoko na biso babunda babotona mokili bazwa yango te mundele na conférence de Berlin nde azwa parti on a kata bapesa ngo roi de Belge bakomisa yango nini mboka ya bango ya basala ba aventure yango mona banaye ko kata batu maboko ko boma batu caoutchouc biloko nyonso tout on comprend le wana si ko combat obiso ba jeune congolais bino ba jeune congolais pour biso komi déjà bampaka il faut bosala les années. Tobanda na lutte, il y a réappropriation. Il y a Congo. À la limite, même s'il faut Rwanda et Kota. Il y a un petit moment où la guerre sera longue et populaire, elle va rentrer, c'est-à-dire que Kamati Rwanda, tu annexes on a Congo. Mais c'est impossible parce que l'armée congolaise aujourd'hui, tout le bangote, tout fongolate. Le but est la Bible dit si l'Éternel le protège la ville, ceux qui la protègent en vain. Pasteur. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Est-ce que pour longtemps la Bible il faut avoir apôtre ou bien évangéliste? Ça fait partie de la connaissance. Tant que vous allez il faut la connaissance politique, scientifique, biblique, spirituelle. Parce que nous sommes tous ensemble. C'est-à-dire que nous devons, nous, aujourd'hui, aider la histoire, c'est-à-dire Congo comme on parce que jusque là, si c'est que la Belgique, on rappeler, au fait, oh Congo, mon pays à Nani. Congo, on a besoin de Congo, rien. La conférence de Berlin, biso mtozo Afrique, mo na biso to kabolia on to pesi bino. Donc bino faut obéir. Bo obéir nene di minéré na biso ale botinde la biso. O meki ba kotele bino guerre. Mais ba bomela muze problème nini. Muze tangwa yena ba Rwanda. Ba kotit. Parce que bato ba pesa ba Rwanda mbongo, ba bisi ba Rwanda bon, mboka ne komi ya biso. Lokola Mobutu bande ko sa biso ba barrière, siko bo kamata, ba minéré botinda biso muza telema bi non, retournez chez vous. Ba kotele biso guerre. Parce que Mouzé était un nationaliste. Pourquoi Baboma Lumumba? Pourquoi Baboma Mouzé? Parce que l'homme blanc ne supporte pas et qu'il n'aime pas que le Congo soit dirigé par un nationaliste. Parce que eux, ils doivent avoir la main basse sur les minerais du Congo. Tous les gens pétrole, on appelle ça par exemple, Moussoussou Belé. Tous les gens pétrole, na Mwanda, na Bas Congo. Pétrole, on essaie de considérer combien de dollars dans le Congo. Bah, c'est là une usine à raffinerie. Est-ce qu'on peut imaginer que nous sommes tous les gens? Tous les gens pétrole, ils sont dans le biso. C'est une usine à raffinerie. Mais usine à raffinerie, on a raffiner pétrole na bisoté. Il faut tout importer à pétrole. Il faut tout importer à pétrole brut ou à Libanda. Tout raffiner on a usine na biso mais pétrole na biso ba teke la Congo batu mususu et Congo se retrouvera à rien. Mais Angola s'est développé na pétrole. Congo Brazzaville ba na mbonga pétrole. Na biso mbonga pétrole na biso ngena wapi. To prédire avenir. To vandi. Na 2023 to lamuki na tongo boye. To za na ba élection na mbokate. Transition. Tout prédire à venir. Okay. 2023 T, 2021. Okay. Je te prends à témoin. Kimbango ça 100 ans. Wow. 2021. Il y aura un changement, un bouleversement. Na 2021. Pourquoi au signifier 100 ans ya Kimbango? Parce que il y a sa révélation. Il y a ma soleil dans les temps. Et dans l'espace des temps. Ça veut dire na 2021, amis téléspectateurs, na lobi boye. Na lobaka na émission mona salaki ya na nzembo moko ba toyemba na église eko ya mwana nzambe banani bakoyamba ye
Il y a bien des songs à yébi pour yébi. Mais pour ça, on a bien. Les anzembo. Moi, son a yébi. Hein? Yo yambi oza bien. So yambi. Je connais mon a bien côté si qu'on. Eh, ça va. Ba yenge beni ba koya. Betanga na zonga na souhaité. Pour so yambi na sakoli. OK. Eko ya fumu kimbangu banani bako yamba ye. Oh esengo eko ya mawa. Ah, nze mona ndi OK. Bateka kimboka bako zala na pasi. Ba yenge beni to koyamba ye. 2021 maman na rendez-vous. Batu tout boteka imboka. La cognée est à la racine des arbres. Toute plante qui n'aura pas planté les fruits dignes de bonne repentance sera coupée et jetée au feu. C'est-à-dire 2021, batu nyon soto bateka imboka. Na lobi boye, na message mo na opesa na sina lobele mingi mazo kate. Na ina répétant lelo devant témoin. Le prisonnier national, oui bien. Le prisonnier national, mutu moko auto détourner mbongo na biso, batiaki na boloko. Wazaki le premier à être frappé na état de droit. Le problème est athée. Na ina pesa lisakoli. Na zagaranga pasteur te. OK. Dans le Bible, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc poussé par l'esprit, je dis. Tu continues. Manamboka. Muto lobi bengaki ibenge coaché. Muto lobi bengaki ibenge coaché. Nana bengaki bataille de peste bien qui benge coaché ah ballon tout na bataille de peste à coacher tout na bataille de peste nazo koma les lois comme prisonnier national oh mais avec quoi agir na kombo nani en tout cas na sina bisa bino boye ngana ndimela ka président Félix Antoine Tshisekedi po ayamba yesu abongola motema ayebisa biso ke na kati ya dossier on a ayebi elokote d'ailleurs soka ba eloko ndatika ka te bakanga le prisonnier national. La Bible dit celui qui cache ses péchés ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 2021. Ce que le président national a yambolité, tout à l'heure côté de Oken. La Mukto, cash FCC, Bitumba Otosko. De banane. Lisanga ou Yamokonzi Mboka Félix Antoine Tshilombo Salana, Bandekoni, au bazar na 60% na pouvoir. Jusque là, nous avons sollicité le membre cash na FCCT. Mais il y a eu lelo, unité za malam pour la Rotonga Congo. C'est-à-dire même Dieu dit que na intérêt à Nzambe zarate malamu pécheur à Koufa mais volonté Nzambe zali moto asaki mabe abongo la motema yamba Yesu na osenga na président Félix Antoine Tshisekedi lokola yem tasaki alliance wana na ebité tam sozo na vision biso zali te mais to bondela mingi pour l'homme de kinga kati yamba Yesu na bina minute ndeto za boso neti papa na kinga kati yamba Yesu et c'est oni ni Congo toza nango ya liboso ozong sanon biloko na biso nyon surtout oye na famille na bazui et aider ba fonctionnaire et aider ba bisoyo neti ngaba lo bakono a corrompre ngai en tout cas muto ba pesa ka mbonga corruption ko pesa nga na ngo besoin pour na zo ngote neti zaboye ba mama ba tata ba nga na yebisa bino deux choses olamuki na tongo sambela pour na chef de l'état et puis deuxième séance à prière na pesi bino siko to sambela nzamba bongo la motema ya l'homme de kinga kati imaginez ka yambi Yesu alléluia amen na lobi boyo kangai. Imaginez kaka moto kinga kati ayambi Yesu na minito ndetoza. Est-ce que bi niveau to biki po ba secret belé et robima. Ba mbongo belé et ozonga na mboka. De 3, soki kagama yambi Yesu. Ça veut dire ba pasteur musu bozoya bola lisaka bato oh non sambela nzambe mukongo pasi et moroïde. Ba pasteur ba komo sambela nzambe moroïde mboka za na pasi. Tout le monde est lelo nzambe sunga biso Paul Kagame ayamba Yesu. Makambo wana neti soki ba Paul Kagame ba yambi Yesu Afrique biki. Qui me côté entre biso na Rwanda, là ko ezaka na kati na biso atomani ko exploiter l'électricité, courir zongi na Goma, courir zongi na Gisenyi. Pe koti bati ko kufa. Mais soki to tiki bango bazo continuer ko ça la Satan. Satan pour na maintenir bango na pouvoir, ba no senga ba makila ya bato. Nde bomoni ba sacrifice ba osala. Bino bozo balelo ezao guerre à l'est guerre à l'est té ezaba ba sacrifice humain au diable azoko exiger na bato na epona komisa bango na pouvoir yango wana bana Goma Butembo to yamba Yesu to sambela makasi et puis to senga pe na ba pasteur tango tozo te ba jeune
Tout est à bango bakota neti boye. Police na armée babani recrutement. Tous ba jeunes chrétiens, tout est na bango na police na armée. Ba futama combien? Problème ezate nzambazali. Na makasi ya président Félix Antoine Tshisekedi nenga memela mboka na biso. Makambo bonga kaka. En attendant ba jeunes tozo tinda léon armée, to luka ba jeunes chrétiens, to luka pe ba jeunes batanga. Mais biso armée na biso comment tozo bano barata na o barata penano o barata vi miyibi bakulu na baone to mona to tinda na nini. Siko tango bazo lata kusoko to sali zo pena kulu na bolate su soko to bopese na armée. Siko bozo kama ndenge nini ke bazo ko piye biso na butu. Imaginez ce que tu as vu bateau bayamba yesu to tini bango na police to tini bango na armée tango bake ba bengani ba rwandais ba osala nini ba hotel yu bana nzambe peuple wana o bazaki na kata pasi ba yamba yesu ba onuka moya osala nini ya se développer toujours qu'il y a déjà na suka émission émission aussi pour déjà ça et continuer mais te bezali pel kambo ya tango mais nazui motuna moko ezali par rapport à refondation ya Congo izo senga te to kende pe na kosenga que non justice internationale esalema pour na Congo en rapport ya ba massacre de 98 soit tisiko soit de 60 tisiko. Est-ce possible justice internationale et au salamate et au salamara jamais pour ba internationaux on a ba on mbati na ba konze Afrique ba bomba africain on est à mascarade bali ambongo justice internationale la signé guerre ni nécessairement en Afrique sans que la communauté internationale intervienne pays ni Afrique ba sala minduki quand on a comme pays africain moko ba fabriquer minduki si on est ce qui guerre ya en Afrique bango kuna économie na bango grand budget na bango utaka na vente ya ba armes bango ba fabriquer ba armes il faut ba créer na ba guerre na Afrique pour biso totine na bango diamant na or ba tegela biso ba armes jour guerre aussi dans le monde ba mindele ba okuya ba zasu na mbongo te pour mbongo na bango belé ba utaka ko économie mokote ils vivent à nos dépens par la vente des armes, la prostitution et la drogue. Il ne faut pas continuer à continuer la drogue, il faut pas continuer à continuer à bandumba, il faut pas continuer à continuer minduki pour que biso tous akanga na kata des autres tant que yé ba ko net mikolo combat na bango zanini alliance entre le président Fachi na Kabila et sa nini et Beba pour bango ba yo ça Kabila non to tegelo ba arme Tshisekedi bango ba si ba PC déjà ba arme to bunda. Pourtant, tu vas nous bunda. Et bon, ça, technique ni basara. Bah, il y a char de combat. Bah, il y a mais mindu qui toujours dans cadre ya Facebook il y a eu des munitions en Israël. Il y a pas ça expliquer bino. Mon amour ka fait ça. Ils a bien. Les peut aux yeux en gros mais na est massacre dans un sens, ils a bien. OK. Tant ba pesi bino minduki. Tant on va ni ko bunda. Après faut ça, faut pas massacre. Bah, ça commerce na bango. Est-ce que un jour guerre ici dans la Bino? Depuis quand un pays a déjà gagné une guerre par la guerre? Non. La guerre se gagne par la diplomatie. Tous les problème na Zambie ba kutana na mabe na biso. Tokene ma solo. Ma ça c'est betamité ba Zambie ba bimite. Mais biso na Rwanda pena so to fani pena to landi. To elani. Na olinga to sala émission moko spéciale Rwanda. Oui. Neti biso na ba Rwanda pena. So to fani pena to landi conflit na biso na Rwanda utapi. Tu as un conflit. Bango bazoluka ba se développer. Ba na minerai te ba na place à rolona te. Mais ba moni ke biso ba congolais to ba bololé to ba minerai. To na place à rolona mais tozo kipete. Ba li ba envahir biso. Alors, to van sa ba Rwanda to solo là. Bino ba ko lona ba ko exploiter premier ya te to créer zone. To sali contrat moko gagnant. Bolona boteka bo pesa biso parti. Ici lit. Tokomi a solo na suka émission mais na beta mo eloko moko na punchaka eloko moko boye eko créer compréhension te bon yo déjà le mot une compréhension mais moi ça ne pose aucun problème soki bana mboka balobi basangana ekozala pona issue nini bana mboka nini tokotanga bayi mboka bayi kosala politique bayi goye ba Martin Fayulu président élu dans le bien, bo sangana bino souté, to lembi bino. Ba mwanda ntsem ba vanda ba sangana. Bo sangana te to lembi bino. Na tu betela li solo wat. Ba bana na biso. Comment ba homme politique congolais? Ba pasteur, na ba musicien. C'est le photo ça la révolution populaire. Mais révolution on est menée par le peuple. Neti boye. OK. Biso, ba Wera, ba Jibé, ba Félix Oise quoi. Tout me rana on sangana.
leader créer ma d'opinion. camouflage et ba leader d'opinion ba Zakari Baba soué ya kota déjà nani limbisanga mais au lieu déjà na parce que non mon andeni baba na biso no to benga na mundele so mundela kei to bonga to bongite ba même biso no conférence nationale souveraine to bongite ba eli biso makambo no ba révolutionnaire city te to ina ba révolutionnaire no to benga na Mobutu to benga ni Mobutu to bongite ba Sun City conférence nationale souveraine après dernièrement ba eli biso ba élection en tout cas so to ba élection to ke so ba élection le okate ba eli biso non nani au référendum au concertation populaire makambo na nyo surtout eloko to moni memeli biso za nini ezaka ke bato en fait tozo sala retour en arrière ezaka ke so itoye so ba kei basangani o bazalaki bakabwani batiki o bakoyanda mbu bakoti o bakokota pe bakosala kaka même makambo biso peuple toza nini tozo boya en fait to lembi bino bo sala ta suicide mo national bo sangana ni mo bo meli ba poison po bo kokite ça veut dire qu'on a pas ensuite ça. OK. Nous ne sommes pas vos chèvres ni vos moutons, mes chers frères. Vous nous avez trop fait souffrir. Trop, c'est trop. Et moi, je vais demander au peuple, cette fois-ci, ce qui va yokani, pour la moni baolinga ba même à présent Félix Antoine Tshisekedi na logique wana. Ba kenda sous concertation, ba kenda ko sangana. Tout soki bo meki, côté bo sangana to ya. Bo sangana te. Nous ne pouvons pas partir de concertation. Est-ce que tu as déjà une élection 2-3 fois? Alternance, même si vous avez bien, mais tu as une prochaine alternance. Pourquoi il faut que tu aies parce que Martin Fayulu a le pouvoir. Au président, au Congolais. Et là, on dit Martin Fayulu a le Congo, il a dit que le Covid est donc Martin il y a déjà que Covid est aux ala. Parce que pas tout le monde a l'élo, ils ont Covid. Non, non, bon. Si le Covid est raté, tout le monde a performance, il y a Tshisekedi. Mais maintenant, on ne peut pas l'évaluer parce que état d'urgence. Mon amboka, tant que vous avez Covid pour le moment, on a des échappatoires. Covid n'est pas $100. Covid n'est pas que non, 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 bon, s'il te plaît, s'il vous plaît, bon, éviter que Covid n'est pas $100. Mais depuis Covid, les bandits tous produire nini, tous produire l'hôtel. Mais bon, l'économie c'est bien sabino. Covid n'est pas que 100 jours vital caméra. Nalingana lobamo. Hasard. Vous comprenez? On a ce que ça m'a beaucoup les bons parents na yo question. Beaucoup de gens pensent que la politique change les gens. Non, la politique ne change pas les gens. Les gens viennent comme ils sont de chez eux. Il y a un moment où émission moto ça comme on télé Zaïre. J'apprends aux jeunes tous à la éduquer de part, c'est-à-dire on va éducation de base. Nazo benga non ça l'appelle na ba parents to beaucoup là-bas na biso malamu. Ba to ça dit tout le monde ba politicien de ba mo ba uta lola ba yate. Sokoza moyibi tata nona maman ba position moyibi okozala be moyibi atoko mi politicien atoko mi ministre oza ministre ya moyibi omoni na système politique to kena pas tout à l'heure tant on nga mamba politique ya Congo la politique congolaise n'existe pas encore. Nous sommes dans un format d'hybridation. D'abord les partis politiques viennent d'où au Congo? Ba parti politique tant to bani na ba bako et ça va regroupement culturel. C'est-à-dire ba Congo ba sangani baluba basangani basali ba regroupement na bango ya baluba ya bakongo tant mundela ye alinga ko sa système politique bazwaka ba regroupement wana culturel nde ba komisaka ba parti politique yango moni lelo soke UDPS olingo linga to okuta baluba ebele so poke na pepper de okuta panjo ko ebele so na MS okuta ba Équateur ebele ça dit système wana yango to kobi nango il doit y avoir une réformation. Il y a biso batu oyo nazo considérer que naza congolais bien que venant du Kasaï naza congolais naza na ba master ya Katanga naza na ba master ya Équateur batu nyonso tout tozo conseiller toza ba Mobutu abandaka déjà comme ma biso na système wana ya unité nationale tata bo moko mais bato ba uti ko ya bato à 18 ans oyo incapacité de gérer le pays. Ils ont divisé le peuple pour mieux régner. Bazong ça système tribal. Parce que mon que so ba na logique ya ko sangisa batu ba ko kokate. Ya ngona ba kele na système ya ko panza batu.
na sera Mobutu na lobango mingi nayebi papa Tchama na Chingombe auta Mujimai azalaka gouverneur na ba Congo toyebi papa na biso auti ko kufawa azalaka gouverneur na Katanga papa Konde Villa azalaka gouverneur na Kivu mais papa auti ko kufawa Équateur vice-premier ministre auti ko kufawa il y a pas longtemps comme on a Kimi Kouagialo, je crois. Kouagialo, oui. Il était ministre, il était gouverneur. Mais Kendele na Katanga, tout parmi les plus grands gouverneurs du Katanga, c'est M. Kouagialo. Mais alors, pourquoi est-ce que les méga Sabatulelo, bon, gouverneur na Okatanga, Oga rébellion, poignet. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous supporter et croire que nous sommes Congolais et que c'est dans l'unité que nous pouvons construire et que nous devons construire? Quand l'Europe frontières nationaux. C'est-à-dire que la France a bomi frontière dans la Belgique pour que ça l'intégration économique. Il y a l'Union européenne. Mais pour ce que tu as dit, comme une étape pour une armée forte, non? Tu as une politique de la Makasi. Na Congo, elle est là. La politique, on a nani. Il y a expliqué que la politique, c'est extraterrestre. À la base, nous avons déjà manqué l'éducation de base. Bato ba ko ba politicien zanani eza biso bato bazo ko ba député zanani eza biso bato bazo ko voter pe ba député eza biso bato mitu esala ka bien te tala kaka lelo banande to na ba député mutu mo bo ba nego lengana te vazo ganga mingi bo tie député po ba nego loba mingi siko botala bana komi qui est pour qui est contre abstention problème na ye assise nzala na ye la pauvreté. Il faut y avoir toute l'émission sur la pauvreté. Nako eza pas occasion na sengi déjà na yo soko ko pesa opportunité. Il y a 4 fois. Oui, ok. Il y a 4 fois, tu as émission on a le bagage à Makamwana ou à Mertir. Surtout si tu as l'émission sur la pauvreté. Oui. Là, il y a une sarabatu. Mais continuer au loba. Je ne crois pas au président Félix Antoine Tshisekedi, mais je crois en Christ qui est en lui. Parce qu'il est écrit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et je crois que Christ en lui, le président Félix Antoine Tshisekedi va faire des exploits. Parce que nous ne pouvons pas échouer quand on a Jésus. Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi, à moins que bah combat nous sommes ça parce que la minute on est tous aboués. Bah tamolili bah ça bah combat tout va comme ces francs-maçons. Et on a ça toujours bah chrétiens, unissons-nous derrière le chef de l'État. Prions pour lui matin, midi, soir pour que Akoyate attirer la caca chrétien. Parce que même si il a quitté. Mais Jésus-Christ en lui a conquis ça y est parce que Jésus a échoué jamais. Il y a un combat toi on les chrétiens, naïb ça bino to sungana to bonde la pour chef de l'État, peto tchema beaucoup. Parce que jour il y a kokokate, Christ va faire prendre le pas. Mais ce qui te tire ba diabolique na ba démon. O baza autour na ye, même na cabinet ne miyibi va se belé. Parce que na comment on dirait neti, et ça ba parti politique mususu. So ba baza mutu ayide pes donc baza mutu malamu rien na ayide pes miyibi bazali. Comme na FCC pe bato malamu bazali. OK. Omoni yango siko foto ke na ndenge ya gestion ya Congo na ndenge ya molimo mosantu. Banani ba yamba Yesu lokola mokonzi pe mo bigisi bato wana nde toza sûr que soki nzamba pesi bango pouvoir ndembo ke okenda liboso. Mwana mboka na pesi matondo mingi tokomi na suka émission mokolo mwa lelo. Na tuna mwa motuna moko ozalaka victime jour ya arrestation en caméra ezalaka lolenge kani te wala mambeleka tipo na kufa te on a la kala ma bête gaso betanga likofi na okela kama mawa c'est ola kele susu ola kele ma bête te se souvenir te. Je crois que la limbi sakaye. Limbi sakaye. Na sala loi Yesu na kulusu. Oui, pardon. Na ina souki c'est le mot ouais. Oui. Au moins na vie, amis téléspectateurs, bokanga likambo. La patience est une grande chose. Bato bele ba baraté. Oui, mutu mo benga Judas arata kokota lola pour na kozanga patience. Major Mbongo. Est-ce que vous comprenez la lobby? OK, Jazz. Judas arata kokota lola pour na kozanga patience. Moni tango tegi Yesu. Tango moni ke bazo barezu pour bakosaka ke ba barezu te. Yen esprit na yebi ke Yesu suka na mutaba miracle a osala bango chobo Yesu oleka oda e abenela. On m'a mozo ma Congo, c'est dire que non to ke na kingakati, to ke ne kingakati to benda la mais Congo bonga ndeni yo teki mboka. Bato bele bateki mboka
Parce que les États-Unis, signé un contrat le coûta bazo teka mboka. Na idée que Congo bonga kaka mais bango ba bongite parce que ba pense na que ce temps to baka mboke bonga, c'est-à-dire biso to bonga. To bongi d'abord de par le changement de mentalité na biso de deux temps to comme batu ya mbongo yo ko mutambongo yo mutambongo to to ba dago étage to to ba nzela kasi ngona ne mboke bongite. So ba mona neti Congo bonga ya Congo e bongite. Na matonge ba ko na ça. Voilà. Idée na lobi boye. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Ya nazo na so likamba Judas. Tanga salaka lokola bino bo sali bokena na kinga kati ko zo mbongo bo trahisa mboka. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, le sang de l'agneau est là pour purifier. Parce que si Judas, bien que ayant vendu le Christ, a mis Bomagité, parce que tant à Monique a dit ma béa a mis Diembiki. Mais ce gars là, sur la croix, qu'est-ce que le Christ a dit? Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il était là, Naba Pierre, Naba Jean, Naba Jacques, Paul et la Yesu. Pierre Pelo Romoro, Petelo. On a mère non, mère tala Petelo yo. On a lobby. Au moins même Petelo, a Wangana Yesu. Mais au bas de la croix, il était là et il a reçu le pardon. Donc il lui fallut que Judas attende. Ami Bomate, asenga pardon. Lelo angaza na lola. Pour muyibi oba bomaka na Yesu. Lola. Yango na lobby, il n'est pas trop tard pour mieux faire. C'est que Moyibi a rekota lola. Oui, Moyibi wana. Moyibi a kota lola. Te Moyibi wana. O ba bomaka na Yesu akota lola parce que il a cru en Jésus. Eh, on a lobby parce qu'il est écrit. Moyibi wana o bakangaka wana. Bakangaka wana akota lola na Yesu. Eh, parce qu'il est écrit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Malembe. Tant on Moyibi wana. Est-ce que na tant on peut bazar pe na vidéo bana bazote ma bazobela keno Moyibi ye wana. Ezala pe bongo. Na batango wana Moyibi wana akota lola na Yesu lola. Yesu a dit tu seras avec moi au paradis parce qu'il avait cru. C'est que bon l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Azara na mwasi na bana po ça bana que non nga déjà basi bakatelinga mbeka awa na oda. Oui, azoda ya kufa mais lola koti. Si on est dans Miyibi nyonso otona bango lelo, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il est écrit si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tout bon la mitema. Il y en a c'est le prisonnier national. Papa. Bible dit c'est lui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il est encore temps de dire j'ai mal agi, j'ai volé le pays. Mbongo nabino yango. Na koya na émission moko spéciale au Fungola. Makambo mingi yebi par rapport à Mambetali qui Moyibi il y a faire 100 jours parce qu'ils a tozana ba saut de mouton, tozana ba maison préfabriqué, tout ça peine ba dollars au mbongo zo mata préfabriqué. Moi na moni ndenge par rapport na likamoto ba ndenge to silisi makambo ya confinement. Et on a sengai d'ailleurs ba membre ya télé Zahir to ça la réunion na biso lobby à partir à 14h parce que tozo banana ba action à faire 100 jours et si la té. Bon on a biso ebelé, il y a ba so mouton, il y a ba projet kili ezana na maboko ya batu. On ne pas ça on dirait ceux qui sont 90 millions déjà décaissés dans Mambetali pays Mambetali courant. Il y a on a sur voilà, Snell na ba kongo na oreille dernièrement ba tombokaki. Il faut to landela mbongo na biso ba sa nini bazongisa. Est-ce que na mboko mutamala moza? Bali. Bazali. Bali. Notre président Félix Antoine Tshisekedi. Mutamalamu. Neti pe yo mo poser mutamalamu. Te. Pote to moni ozali entouré na ba jeune. O bazar croire na vision na yo. O pe gouvernement ozo sepela nango te sala ki 18 PC bango chance te ya kozala quand même ba ma tomba zonga na pourquoi lelo quand même au permettre bango ba se réunir autour de vous. To komi na soka émission na matonge bazolanda yo na kuna luozi wana bazolanda yo parce que bébé ke ngana to komona na lelo pour na émission vous avez un message nini pour na bayi kongomani banso bazwami na kati pe libanda est-ce que tu continuer ko vivre kaka boy lokola ba acteur passif ou bien to sengel to comme acteur actif pour te Congo à lobby et élément message nanga eza notre dernière solution notre dernier recours aujourd'hui c'est Jésus. Batoto obuna contre bango baleki biso na makasi bana minduki bana mbongo bana bakisi. La seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, mettre nos genoux par terre, prier, implorer Dieu pour notre pays. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, éduquer nos enfants. Biso ba journaliste totéana, totéa bana na biso. Ba leader d'opinion totéa ba peuple pour que ba comprendre la chose politique. Et le politique est comme mboka.
il y a tribalisme, c'est-à-dire bakatangé ba soutenir bakatangé baluba ba soutenir baluba. Tokoya. Mabe makasi. Dossier à le politique est comme non biso nde toza boye, toza bata INC, bakangi mutu na biso, c'est-à-dire omona neti uta ko loba ba catholique ba ki otala le président national, bato ya nani ba ki otala e pona nini to luka mwende ntori ko boutique, c'est-à-dire nyonso na to zo permettre que ba miibi pas se conserver bango na bango, ba continuer ko nuire biso. Mais peuple et sengeli lelo to fongola miso. En tout cas, si on a une marche populaire et simbité, tout quand on a une moulili, yeso a puni ça, hein? Quand ça que non, ce qui pas et pas Satan, au bêti mutukan sonda ou kufa, tout va nous bomber tout musu na prière. Et 3 jours pendant des jeûnes et prières, na lali pendant beaucoup kagama kufi. Et ali, la Bible est alit. La Bible peut abandonner si maman nous quitte. Que non Israël nous a matini ma bozo manduki bo no bunsa peuple mo boy. Est-ce que Yesu tanga yaki abolisa que peuple faut bo simba bo no bundela mboka na bino te. Si go photo que des prières na bitumba. Ba kulu no to papa na to kata na ba macheti. Non. Biso na biso te. Ba frère kulu na skoza banani. Olobi? Ba frère kulu na banani. Bateau va vendre parler du peuple, bateau va vendre parler de la nation. Parmi eux, des véritables koulou na baali. Pour ba koulou no to na ba na balabala, ba oyi ba mapa, ba chombo. On est anzala. Vous comprenez hein? Et ça nzala pour chance. Pour te passer bango chance aux ala batute. Mais ba vrai koulou na bateau, aux ana mwasi na bana oliaka bien, nous oyi ba mbonga mboka aux koulou na. Lokola bino na bino peka mbozo gérer l'état boboy kokangama po état de droit côté bano kanga batu bino moka besoin intervenir pour na batu wana bazo yiba biso. On a lobby lelo ba maman ni ba maman. Et na ba technique à prière muso simba rataraté. Longola bilamba lala na mabele. Beta abakoko batikala biso ba prière. Mais mon amboka. Beta ni puta na se tanga ka koma mutu wana yo mwebi komo na banda otanga komo na ye tanga ka komo na ye. Mon amboka. Lobe ko la moka bombasu. Mon amboka. Ozana malobezo si la hauteur. Malobezo si la hauteur. Bon, merci ici. Tokomi na suka émission mokolo mo lelo nazana esengo mingi besoin mis de partout à travers le monde bokolanda émission oyo na pesa à Masolo télévision pe tokosala article na éditorial 7.net ezali site d'information na biso information de proximité na yango ezalaki pona biso esengo kokutana mwana mboka somi ozali entrepreneur acteur politique azali analyste politique azana bapete kilikili yenani mwana mboka Maïs Chubangu oya pesi biso opportunité tokosenga te tosala ba numéro moi ebele pona kolamusa ba kongomani banso basika bazwami pote tokokite kotia totika Kongo na mboka ba politicien pote bango nde bazali bandoki ya solo oyo bakobebisa mboka na biso mwana mboka topesi yo matondo mingi. Merci beaucoup, j'espère que mbala liboso me asugate tosengi sous deux matchs. Ouais et ata discours ezali kutu mbala kutu bengazate biso na biso mo piken. OK. Matondo mingi oyo bakola na biso à travers la diaspora na pesi merci na équipe technique ya Cha Télévision au baouti ko accompagner biso na pesi pe merci na papa Armand ba merci kaka ba merci.